Répétez ça. Batika moana olobage no mona matete a hérita bandal aya ko sabatu ga songi si musique ya ba politesse musicale ba politesse musicale lo ba na ojoka ke messi to so na TV qui responsable na ozaka no alors wengi amasano te jiba kamara na hote yo faut ba respecter ba toi. Répétez ça. Il faut ba respecter ba toi jiba kamara ça il est rien jiba tata wa botaye ka bengela ça il est rien. Baba si wa bosi wa bana na yo wana saboti na wengiti yena kisasa musala izarate na kisasa bando sani po ya geboti na basi olinga baona nenga na komba shibiti yo bite na kisasa sota mwana jibozo makambo. Répétez ça. Sota mwana jibozo makambo. Alors jiba na ba relation o na vie na yeti mugele daye ozwakati alors soit disait azo expliquer batu imbécile wala soki ya leader ba Holanda o ayo bebsa kitika mboka musique ezobeta masuse egominango soki F visa soki visa 80 tozo baté ba komo comme sa musique chiffre na mo tara ba elibino sold out voilà et à guichet fermé alors la guichet fermé moi na o atanga chic bande onanga la kisasa bota la dictionnaire ya français anglais sold out mutaye la mutumo azati ngeli azara ambassadeur ya wapi alors bo expliquer biso arrière vie na yo pourquoi bino boya na média fama oyo yefena expliquer maintenant merci Jiba merci papa la bango azala incapable à commissaire joka yo ba kombo joka na kisasa na isikala webo ah boye ba joka na journaliste Pesaka Jibe merci na papa Mbappé à son âme et puis na la kanda ya petit na kufa ah mwana wa au salarié na ya mwana na konda tia koma fazeti ya kufio tinaria après expliquer batu ke no faut hériter aider yo ah papa yo irresponsable pour na oza ticket o ya fuicide o ya tala de ya mwana ozana ngote po ozana ngopete balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne maram chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne à mon master mot ça la même émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec le vôtre. Yannick Wenge, nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. À Wande, tu vois, quand on a une émission, Oyo, Jipi, à vérité, Potolo, Bosolo, le Kouté Zate, Bosolo, na 4 émissions, chers téléspectateurs. À travers cette émission, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Maître supérieur Izemila, Tobeta Masolo, Yabato, Fala, Memina Poto, Ndenge Baro Chrétien, Baro Beta Babordi, Maître supérieur Batouba Bengi, merci Boben Arabi Sobo Benga, Bobi Maître supérieur Zapi pour éclaircir par rapport à bordure, Joka, à Betty Joka, les limons à la télévision, Père son âme, moi, Tozana Awa, jeune moi Tozana et jeune moi Solera bien. Merci Kabiso. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Izemila, maître supérieur, chef d'état-major, esclave à Tatan Zambé. Chef d'état-major. Bonne santé. Santé toujours dans les beaux temps quand on a joué à South Africa. Bisous Zara. Oui, merci. Izemila, maître supérieur, au Tali Joka. Nathalie même merci gobenga yeno bachoka te merci les venado ya munene do bazoba gile akenda poto liboso ba wenge te yebsanga akenda poto na frinini za makambo ya mobutu eza makambo papa na bango na exaïe zaiba bato tu ba yiba ambassadeur bazaka na ba droit batiki atika okosa batata bango futela billet akenda poto merci wana ya manso chako sabataki sasa te biso tuto abazairwa to ane série ya mobutu ba mobutisme za ba biso alors ayana mensonge c'est irresponsable azem merci la expliquer biso maman na bango za 40e femme ya papa na bango wande to ya solai alors ayana na kisasa te ba mbrier future na génération na bisa gyo ke no yene merci lo la fali bazo ya robebisa génération bomo nango bazo ya merci to lo ba imbécilité alors to na babana na ba kisasa to na ba famille na kisasa alors ce batumo bazo ya okosa na Congo to leka alors
poto Paris ya pays na biso te pays na biso za Congo. Alors soki to komi na ba kobeki batu pona ba visa na ba 4 ans na ba kibuzo ba ano papa irresponsable biso pe a son âme na petit na ngai joka kufa awa na kanda père na ba to luka yo joka to mona ote okima. Alors on n'a pas soigné mon azana pas cité à cause sa médiaté on n'a pas cité irresponsable atika mona akonda tinza ngelo moti wa petit biso to bandoza ane chaque jour biso vana yo vila koya omoni poto sebola na makambo joka lo babo pesa biso pe kanda. Alors onda tie fo bolanda bato chobu o bazoloba bolanda makambu o te ye joka ya libumu munene NDJ. Alors on kosa watu ke père na bindo soki kabengele azara ambassadeur ya wapi. Alors bo expliquer biso arrière vie na yo. Pourquoi bino boya na média? Fama oyo yefena expliquer maintenant merci Jiba. Merci je papa la bango azala incapable à commissaire joka yo ba ko mo joka na kisasa. Na isikala we bon. Ah boye ba joka na un journaliste Pesaka Jibe merci na papa Mbappé à son âme et puis na la kanda ya petit na kufa a mwana wa au salarié na ya mwana na konda tia koma fazeti ya kufi otinaria après expliquer batu ke non faut hériter aider yo papa yo irresponsable pour na oza ticket o ya fuicide o ya otala de ya mwana ozana ngote po ozana ngopete po mbongo tindela pas vivre a otindati alors biso ozana Johannesburg a président na Yoville alors makambo na zo ba dase makombo e bien ngo makambo na zo ba makomba Jackson masalanga e bien. Alors tout ça de haut là il m'a ramboté loba. Alors biso na bango to na chobu alors petit on a des gars kemba alors joka sosa ba kembesi to le ka TV na ba sortie médiatique na kibuzo bana ya Robert ki batu ya Robert kembesi la mona na matete so histoire disant ko ça bata uta so azara mona ba tete nani wana waze quoi que c'est imbécile la fali. Refus imbécile. Papa a imbécile la musique ma bé a bon ma génération. Elle a besoin de musique et ça la musique ni azo là-bas toi. Azo bon ma génération azana musique azo betate. Na ye na joka nani mukolo ko laksa muninga ko loba télévision. Na joka na ye joka non a arrière pensée ya ba vie na ye. A rata vie ya famille ya papa o abota eso e kabengeli. Alors aluka te to expliquer famille na ba. Alaksa biso ndaku oyo ya papa na ba ona kisasa o ya zolo bakola vui. Bato bakola vrai na kisasa bazakati. Uzo comprendre. Pomboka ti le bonga te depuis kasafu ti lelo. Alors sozo ye sabso ke non bino bokola vui se wa mutali boma. Santé wa te vite so santé anini. Wa DJ un DJ moroboe azo ya obebi sa génération akangama depuis le monde a été wengi. Wengi wana jibe nanu makambo sa na vie papa wa boto kabengi la sala ngote. Répétez ça. Papa o abote kabengi la sala ngoti. Ya ça reconnaissant makambo jiba ça. Toza besoin à reconnaître te to appena besoin aboya na epete mutana besoin makambo wana te o a reconnaître batu. Alors qui imbécilité na zo le la TV. Jiba ça est belé oui. Na lobby asala trop jiba lobati. Alors ce qui est folie sous makasi. Okomo kota na culture ya mboka oboma kizi makambo batu basala ozolo bakeno papa kabengeli yobi ndeni basala tike abi fali makambo asala o sala ya mission moko na sala ngote pe moya sold out wa eza fali ni mtaya na ngona Kongo na bisa go boyela so ba chiffre boyela doye ayaka na kombo dictionnaire ye mono zo ba boko makombo na ete mbesi la fali aoyela batu na mboka loko la Congo 80 millions d'habitants alozo sa batu ye ayeli ande to baka ko bring momo be sold out alors sold out wana se tobi na muto tu azaka na Nigeria Angelo Obama ayoka makambo na zoba muto azaka na Canada na États-Unis ayebi makambo na zoba précisément biso za Afrique tout le monde ayebi sold out to solango na masolo tu ya koteka biloko ya koteka ezamo ezaneti eloko etekami Tango eloko etekami ezali susute mutayo tu na ovite we already sold. Oso comprendre soki mutaye biso we are already sold these things ezake no to si to teki eloko etekami so to ke na ona kambo ma muziki ezamo oto etiza ke no na kati ya concert ticket toteka ticket na computer ndenge système de technologie ya kizoba na ye alinga bana expliquer biso vana Afrique eza momo wetoloba ro chaque jour partout que ça atana na chekas atana makamunyozo atana madamas eza na dictionnaire alors fallait oyela so moye mo azoba oyela so monde alors sold out wana soki ya komoloba na
fali aya na ona ye na fali ba mama na bazo baseke banchiki batanga et puis batanga banchiki na ebite so chiki on tanga ya kidicha tangila ngop. Alors sold out eza guichet fermé. Alors monde atié bana kisasa bako sabino te. Ce bon ba dictionnaire français anglais bomo na mon sold out existara nango eza mutako ela batu mona kisasa azati. Alors il y a faux débat. Alors on a lobby que non mambo fallait ça là mission mokote kongola salon. Teza eza bien c'est makambo ça qui pede batu mutu monter na salon. Répétez ça. Mutu alors mamba solo. Pour la musique au tchete aza handicap aza infirme na voix. Alors na makambo net sa musique boko chaka penda yete neti joka ya musique te asola mamba ki DJ na ba gas mawete abeta masolo ba ki DJ. Alors makamba musique ya bien ngote aza peni journaliste atanga makambo na te ezaka ke no makma ya pa mama na ba za so 4e bigoto ebite la msu mo mbongo compliqué ki sibe zai so pe balongola ka papa na bango so pe na sibe zai so pe za ambassadeur to yoka ngoka lelo pourquoi ba tout soki ba échouer na vie ba beta masolo kala. Répétez ça. Mutu soki échouer na vie abotisa bachel alana loenge ya musique ya wenge alinga basi soit disant nazalaka na jibe na kombo jibe kasi lelo sukazo wanga zolo ba no skola aboti bana ebele azana larde oyeba ndenge ni obokola bana te akomo luka na jibe susu a aider abokola na bana mo place ki mutema mabezo ya. Répétez ça. Na place ki mutema mabe ezoya aza imbécile irresponsable abomisa mona na South Africa alors azana ba droit olela na TVT et puis azana anamwende mona denilesi a respect ba mort petit abiso petit ça kufa akomoko sakolela na TV ke no ye atambongo ya pamba pale ya rapasi yo to ona mboko lipa ya pamba sous passer vo petit ona azana problème olia aina problème à santé bachuba na bameli na baninga na baona bandenga koto neni bazaka na bango bitumba na bango ba michope benga babenga iPhone elegate phone elegate après lelo aya ko expliquer batu matanga nano aza incapable de kunda mwana oyemo kabota akomo luka bashibe basalisa yo solo na bashibe te ba yedondi uzomo ba gratitude. Alors yo gratitude ozo luka shiba zala pa na o basala pa na obota na babana olinga na bandumba na ndenge na yo komiso ba basa pale. Après au salarié na vie après le lozo expliquer batuma okeluka mona na soki ya matete wa ko mona makelele boke sola makamna mno sebo sola makamna mno so ya ba marti bobomi batu sepe aliaka na mona na yo petit to wanda ko mata ko ndaka chaque jour. Répétez ça. Akonda chaque jour akonda ça tozo tourner nini hôpital ba kende ba mo sepe za isida gindo et comment il me seba ba la décédé mutu mutako mo réseau na ndenge na pasi wana kaka bato bazala awa toyoka mawa tomika nzamba yo sunga ke no petit journée ko kaka sanini aki babenga ye ayamba fonte to ko luka to benga batu misusu ba yamba fon et puis azolega na poto azosabe mission azoba no ba ede yete papa yo mo du mwana ngo awa o eda yeti osaba ke mbesité ya ba ki responsabilité okeluka so bana makelele auta soki mwana matete akoma soki mwana makelele akoma wela banda ezaka ya bango o apui expliquer biso ke no ye musique nini ya sali musique asali ezaka ki pede. Répétez ça. Pour musique au biso to yeba sali ezaka ki pede o ya réussi nango et puis na Congo na mikolo to ba okanga bato so mo ibilo wa homosexuel bakangi bilo bazo kanga to mo na déjà ba okanga. Alors ACT azana ba doit expliquer ba tout fali aye na kombo so yimo na makele aye na kombo existera na dictionnaire tata o abota leader o yazo kumisa na limite alagisa kiata po bafana na papa bangote yusko yesa su star mongo bazaka na Congo to na star di to tika la roza na star de to zaka na bato babeta ka musique exemple na repesa yo. Alors musique o masa wana azoluka ayela bato na Congo. Alors ba musicien ba ebela to na besoin kisi soki yo zo yebisa bato ke no makambo oyo ya kala ezalaka ya faux. Pour guichet fermé dans mususu mo ezo compliqué pour na mona ba mona ba chiffre compliqué bon ndenge zo compliqué bon alors ba ko sa génération te bolega na TV bo sale misoke pour ba pesi yo 4 ans ya buzo ba et puis na poto kesani na muta munene wala niki basa asa nesini pour ataba cheye aloba na concert o esala mpia kana akumisa ba double marti aloba o tout akoloba ngakuna mo double marti te ba 7 sata 14 marti ba chaba 14 marti ba sala o c'est bon beta musique
omoni masana toyeba na isaki de asa asila omoso mutasili akomo luka musique ezate yo so bi osola otali bormo ya ye o ya sali ya répétition o préparer des concerts zo kibetaji bosu monyo siko et puis azoleka na TV azo expliquer adi londole ke ndenge zawana mutas. Répétez ça. Batika moana robage no mona matete a hérita bandal aya ko sabatu ga songi si musique ba gen politesse musicale ba gen politesse musicale o ba na ojoka ke messi to zo na TV qui responsable na ozarano alors wengi masano te jiba camara na te yo faut ba respecter ba toi. Répétez ça. Il faut ba respecter ba toi jiba camara ça il est rien jiba tata wa botaye ka benge la ça il est rien. Baba si aboti wabana na yewana si aboti na wengiti yena kisasa musala izarate na kisasa bandosani po ya geboti na basi olinga baona nenga na komba shibiti yebite na kisasa sota mwana jibozo makambo. Répétez ça. Sota mwana jibozo makambo. Alors jiba na ba relation o na vie na yeti mugele daye ozwakati alors soit disait azo expliquer batu imbécile wala soki ya leader ba Hollanda o ayo bebisa kitika mboka musique ezobeta masuse ekominango soki F visa soki visa 80 tozo baté ba komo comme sa musique chiffre na mo tara ba elibino sold out voilà et à guichet fermé alors la guichet fermé moi na o atanga chic bande onanga la kisasa bota la dictionnaire ya français anglais sold out mutaye la mutumo azati alors biso tout oyeko en école école bat basala ngana bino to yebite alors bien parler français ça intelligence sokozo lo langue ya batu to na deux langues na monde ya français en anglais alors yejo ka soko lo ba chiluba bien biso to sepela alors soko lo ba français bien okanga ba mosoki na français osala ngo mission okumisela kango ba jibe to iba jondeza na kangi na tangi mo ba momoko boye ba koma na bible ba koma ne imbécile waze ko yako sa za maeli alors makambo bino bozoya na musique ya Congo tozo ko averti bino joka please oza irresponsable o imbécile obomisa mo na fuisi ya abi créer orchestre héritier na héritier ya ko créer mono ki DJ ya vie na yemo ka bengela ko ka ko créer ngote akoka non ko bokola mwana akufa ata bomise o amosa zakuna asoko ko bokola yete c'est pas achel to ebite ata ni parler ana to ebite ndakuna eza kote na kisasa na vei na komini to ebite alors souffrance yo na ko kemma nao soki ba visiter yo na jeune wana pede aya pe su ya futela mbongo oya koto yo oya ne bembe yo kasi mbongo eza combien ba fe mireni ape ba kosa cotisation akuto sa cotisation sa masanga matanga yate akima ayebiga so ayo vite ngato beta ya alors ayepsa batu mangomteke no yenezana loko la jeune wana PD fanjo ya musicien ozo bebisa kisika mboka azoya na ba politesse baboya ka babiloko batu basala soki ye na musique ya Congo soka zakana ni pe na zoyeba te alors ye soki azoya na makambo wana lelo musique ekufi alors na musique ozo kufela wana nenga linga créer génération mouri alors tozo expliquer biso to banda na 10 parando ya rando izasu ya vérité ti to ya ji parando to expliquer makambo o ya rando o ya zoluka tu bokoti fali na makambo joka na makambo bata mission bata ba olo ba pourquoi papa ziana zongi selo to zonga na ota noma masa wana mutema mabe batikela ye ki ora na ye o asala na ba wario na ye fere masa na biso musicien na biso a sauvé kisi aza victime ya voix na chanaye na victime ya voix na chanaye na nenge nini jeune wana fera zalate sentiment na ye asepela ke no azorenye mutakipa ya zate yo so mo zairo kipai albenga ba o akobenga basala effort ba enterrer bato babanda taka ba créer ken mbiana na maniki ba insulta ka fere ti na suka malgré tout ba kanga jeune wana ti lelo yo bima ki wario na ye si esili ba succès na yesa nini esili sko komi tour ya moninga yebisanga depuis 2022 bandaki na za makambo na beti wa conseil bele Falo ba eza fali ndem ti papa na zongiso ya 2022 jeune wana abeti concert te awasa ka be mission beaucoup de la réalité to lo ba réalité depuis 2022 e bandaki 4 to 22 na lobby 2024
depuis bandaki nani aza na art naza na mutu aza na art depuis 2024 bandaki eza feri ben bato balobela ngo te. OK. Vous comprenez bato balobela eza makambo sola na lobi na yango mosko pe problème to na yango biso kola na musique tu ba na biso mambo visa te tu que visa faut la non a parler alors ça ça que non de ça qui médiatique sortie médiatique non ça mamba qui journalisme non alors ça il pensait na comme que non avant na sala ngo fo na zo caméra mo il faut na sala ngo na RTNC vers zo visa obi ko sala ngo souté alors babiloko na tout eyaka yango moko tout na ye musicien na bango o bazo kumisa les ye abanda na tala la ta so ki tala couper so ki tala nini est-ce que visa ça va aye pas confi ayo comprendre que non visa eza la kapo bazoye basala o bagosala alors musique na Congo to nobeta musique to yeba mambo visa de visa et ya kaso producteur alors lelo beaucoup mo ignorer tout ce qui est producteur tout ce qui est produit faut mutuka ka muyeza ka mbote eza nyamati alors so comment comparer producteur azafona producteur azavre aux moitié tout ça mitu ne sait ça bien alors musique o e bandaki depuis 2024 masana uta ba prison a uta partout biso tout le monde son so kazaki ne solide baluka ba enterrer musique ne mais tellement zaïwa yo comprendre au moins entourage na nyonso tout na ministre ora o ya faire na minute za ke no population nyonso e sepela na mais on mastana alatiki mutema mabe Timothée mabe tala mutu place akomokota tina ba vie musicale ya moninga ayeba eloko nini ezoleka eloko nini aolinga sala na 2024 akevana na kisasa pendant 3 mois pour contrôler nanyo afinga ka na musique on pour ba critiquer ka pour conseiller betati alors pour moi ki mutema mabe nae abagi ya sisi ba ora ya makambo ya barina le rôle là za imbécile yaye la rabatu ba idoja ba mona ba chiffre ayena ki imbécilité ya mo na tindi batu ba lo bagé no yene muta na rena na zo ba manix wana za neti mutu mo be mo mpuku so poli ba mpuku epola na bani do c'est bon ngabole ka misala ba kusu ba shara batu wana e ba te so azo ba geno tata o ya bota manix o ya memi na poto yeso moni muta ke funa manix na ambassade geno alo ba geno manix finga rabatu bo meme na potote mutakibe mamna zate ye na ba ora na ye na kimutema mabe na ye ba auto sala makambo ba auto sala ba réussir le ba réussir ngo bakase musique eza visa masana beti tous les 3 Genève tous les 3 salles tous les 3 concerts Azui a créé festival Festigola. Et c'est le mot venez salati. Yé babé ngaka international depuis musique et banda zo luka technologie asiga o mbesi la libumune na joka zo ba technologie. Depuis technologie na bango bazolo be banda. Yebisanga conseil nini wasa beta ya yebi technologie ko lega baninga conseil na yo za ki streamer ba talent. Izati. Alors mutasala yango na kati ya pays na biso ezaka masa o feri. Aza musicien na biso alors totika koloba makambo o biso tozoko sabazaiwa totika kokosa ka culture na biso masa o azoboma musique ya Congo alors soki bozoya na imbécilité na bino na bafali na bajoka alors joka faut que bana biso to ba camarade na hotel yo ya kokosa bato. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tokomi Nasuka, presque à la fin déjà de cette émission. Bato Batalibiso, message à mettre supérieur à Suka, Ezani Potokabona. Message à Suka, Ezaka, na basé tout dans mon musique, Bimbogo, Messamo, sold out, Ezaka, non, guichet fermé. Moutain dans langage raté. Alors, Zaïwa, tout a qu'un dictionnaire, Eza dictionnaire français, en mon amour, à Tolobago, Pamba, pour ton monde anglophone. Tolobago, Pamba, Eza faux débat. Moutai, Ayakana, Mo, Azarati, faux débat. Alors, conseil, Ezaka, non, Joka, tika imbécilité, tika koko sabana kisasa, tika koko sabana poto. Tata na bino asika la ozana larde, mama o abota oto yebiete, papa na bino a mema pe na poto te, ba poto bokenda ezaka la ba exai, papa no soit disant ambassadeur, botika la pe ozana mongo te. Alors koya koko sabatuza, yo faut senga ka jibe wenge merci. Yo faut respecter ka wera na jibe et surtout jibe mpiana. Akamari na otia. Alors yo goli kala ba TV toko sarabatu ke non, fallait sala ibe, fallait sala ibu. Alors conseil zaka ke non,
80 millions d'habitants na Congo boza bazo baté alors jeune wana aya na makambo ya mabete na musique na biso to na besoin de sauver Kiti. OK. Voilà, moi quelques mbote. Mbote zaka Jojo à l'Italia, Dassem Makombo, Jackson Makoma, Lionel Mila, Mera Palais, toujours na Kisasa, idéologie zaka que non, sold out. Guichet fermé. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.Kin France Télévision. Merci pour moi c'était un plaisir de recevoir pour vous Maître supérieur Izemila ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, à Bosolo na Bosolo vérité au Wapi. Malali Boso ta la Kin France, ça c'est pas comme s'abonner, cliquez on a cliquez on notification pour ne pas rater ma vidéo au cocotte en tout cas, zala brancher, connecter, aimer, commenter et ça la biso mon ami. Bozaki tellement belé, botala ki biso bobenga biso partout dans le monde entier, Kimia et Ingela on va bota moi bino. Balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin ta film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam